Tusanga Ntsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wasi yo ntwadi yo mtata mwanda wa vilila bika kwa masikilanga munaito tuko kwa yele mfu se mwanda tata mwanda wa vilila. Amen. O nkombo ya tata ya mwana petata mulimu santu lelo ezali na mukolo na yenga oyo tata nzambe asali mokili na ye na biloko nyonso eza na kati na mokili pe biso bato na mukolo ya yenga nde apemaki yango nde asengi biso topesa ngo mobimba epai na ye koluka ye na mabondeli mpe kosanzola ye na banzembo. Yango tolandi matei na biso oyo elongwe na banzembo mpe na mabondeli mpe oyo euti na mokanda na tata nzambe ndenge mama oti koteya biso biso nyonso tango toyoki tobomba na mitema mpe tosalela po tokoka kobika. Na mokolo na lelo tozali komona ngomba ya tata Molimo Santu ndenge ezali kotambola. Batata balobi ete po ete tokoka kolonga totya makambo misato batieli biso en pratique. Bolingo mibeko pe misala. Na misala lelo oyo na etwinda ya papa Simo Kimbangu Kiangani alobi na biso ete tomipesa mingi na mabondeli pe tomipesa na misala botongi Yerusalemi kolona pe kobokola na ntina na botongi Yerusalemi tomoni ndenge bakateli biso bikatela ndenge na ndenge bazo kotangela biso tango nyonso na apaki bikateli ezali, afki bikateli ezali, chorale d'urgence bikateli ezali, fluki bikateli ezali, biso pe basurveillant bikateli ezali, surtout biso basurveillant ndenge bikateli na biso ezali oyo basengaki biso ya suka ya le 15 juin to le 21 juin epesamili mpenza malamu te tozala bana botosi ndenge baza kosengela biso biso nyonso ndenge bapesi biso bikateli malamu to respecte bazali koyebisa biso na ntango nyonso eke oyo batongaki Yerusalemi ya kala na ntango ngonga oyo bapesaka mpona botongi clôture esalamaka to lukongolo na biso mpe ekozala ndenge moko tokoloba te eke oyo ekoya nsima ekozala esika te kati na botongi Yerusalemi respect de temps yango ekozalaka malamu tozala bana botosi toyebi ete crise ezali kasi toyebaka ete Yerusalemi ya kala etongamaka mingi na ntango ya crise yango mpe ezali komonana na mokolo na lelo na ntango Yerusalemi ya kala esilaki Salomo asengaka sagesse nzambe apambolaka bango biso mpe tozali kozela mapamboli oyo tata Simo Kimbangu alaka biso tozala bana botosi maloba ya papa Simo Kimbangu Kiangani mpona lelo ya yambo
na bandeko na biso na Congo Brazza kuna na Brazzaville lobi ezali mukolo munene oyo leta abongisi po ete apesa bokonzi na bakonzi oyo bazali kuna batalaka Lingomba Tata Simon Kimbangu. Donc kolatisa bango pete oyo ezali ke kolakisa te bazali banganga nzambe ya solo yango bandeko kuna na Brazzaville lobi bomona na mingi na plateau de 15 ans. Bandimi ya Congo Brazza toyebaka yango ete ililoba ya papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima ete makambo nyonso ya Lingomba ya Tata Simon Kimbangu ezala ya mpasi ezala ya esengo ekobandelaka na Congo Brazza tina ezali wana. Papa Diangenda azwaka ndakisa tango wana timbre ya papa Simon Kimbangu ebimaka tango papa Simon Kimbangu akokisaka 100 ans, donc soit centenaire ya papa Simon Kimbangu na 1987. Timbre wana ebimaka solo bandimi bato ba organisaka likambo wana kasi leta atiaka maboko yango pe lelo lobi ezali komonana eke likambo oyo ezali ete kopesa bamedaille epai ya bakonzi ya Lingomba banda l'an 2000 oyo Tata Simon Kimbangu Kiangani aza kobunda etumba oyo po ete Lingomba ekoka kofanda kokokisa makambo ndenge bapapa batikelaki yango yambo bato ya liboso bapesi bango medaille na kombo to na etinda ya Yelusalemi esika wana tososola yango bandeko ya Congo Brazza lobi bozala ebele na plateau de 15 ans wana kokumisa likambo yango oyo etali na mokili mobimba esika Lingomba ya Tata Simon Kimbangu ekei lelo mokolo na yenga oyo ezali ete tozali kozela programme oyo Tata Molimo Santo akopesa biso toyoki matei na biso nyonso ndenge batei biso mikolo oyo matei na biso eza koleka ete tozala bana botosi soki totosi Tata Molimo Santo akopesa biso manso yango likambo alobi papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete bapapa balobi ete oyo bosomi ya nzoto esi tozwa toyeba mboka esi tozwa kasi bonsomi oyo ezali ya molimo nano tokoki na esika wana te. Bonsomi ya molimo nano tokomi na esika wana te. Awa tozwi bonsomi oyo ezali ya mokili to ya nzoto ndenge papa Simon Kimbangu alobaka na 1921 eke bana bakende koyekola yepa bamindele pe bisika nyonso oyo esengeli ete bitewolo ezali banda tango wana mingi toyekoli tozwi maplombe ya ndenge na ndenge tozwi pe mayele ya ndenge na ndenge kasi likambo moko ezangi biso oyo bazali kosalela biso na bamindele ndenge papa Diangenda azwilaka ngo exemple
oyo instrument to micro oyo nasimbi oyo nazali kolobela awa mundele mutu asali yango kasi soki ekufi moye tosala mosusu ezali te korepare tokoki korepare kasi po ete tosala ya biso moko nani tokomi na esika wana te toluka cause mpo na nini ntango nyonso todependre kaka na bandeko na biso bamindele soki basaleli biso eloko tozali kosalela yango tozali koutilize yango kasi soki ekufi moye tobongisa ezali tosala mosusu ezali te kasi tobongisaka kaka eloko nini likambo nini oyo ekangi biso nzela po ete tosala ya biso moko esika wana likambo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso tozokanisa lelo mkola mibale le 30 juin oyo mboka na biso ntango wana ezwaka ezwi bonsomi solo na likambo yango papa Simon Kimbangu mama Mwilu bamvoala misato batiaki loboko na mabondeli makasi likambo yango esalamaki kasi bonsomi ya molimo nini ezali kokanga biso nzela po ete tokoma na esika wana yango tokosenga papa Ilebe na itinda tata molimo santo bachapitre wana apesi biso tokoka kolembola mwa likambo wana papa Ilebe azali koya kasi tokosenga na choral dirigeant soki choral dirigeant mpe asilisi faki mpe koyemba nzembo wana toyebaka ete po ete okoma eke biso moko tobanda kosala oyo ya biso moko elakisi ete tomipesa mingi na mabondeli mpe na ekeke oyo ya mine ndenge bazali kotungisa biso na matei tozali koyoka na ndenge baza kotinda biso na kati na mabondeli mpe tomipesa na misala ekomonana kaka donc yango tosengi nzembo na choral dirigeant bongone faki mpe akoyemba manso oyo balakaki biso na bikeke na ekeke oyo ya mine ekomonana se ekosalema dirigeant.
Faki. Tango yangoyo Tsembo elobiete manso tata molimo santo esi abongisa tolandi yango na matei mama mwilo atei biso bamvoala misato batei biso na ekeke oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani maso ekomonana pe ekosalema kasi oyo bakovwezela oyo bazali kotiola oyo kino lelo tozokontine kotiola omona kaka liseki tokokende na bifelo tango yangoyo malamu ndenge baza koteya biso yango alobi na biso te tozala bana ya botosi bateyi toyoki totosi yango papa ndenge nalobaki ete toleki na teori sikoyo tokomi na pratique oyo kosala pratique ya mabe bifelo ezali kozela yo oyo ti lelo oyo ozokontinue kovwezela balobaka kaka boye
befelo ezali kozela yo. Papa Pasteur Lebe chapitre o tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu yanga na pesi. Toza kosala lelo yenga pona nini esengelaki kodevelope yango mokolo mibale. Kasi mikolo mibale ezali fête ya le 30 juin ya l'État. Yango maso mazo koleka lelo na mokolo na yenga. Na komona tata mwana tata molio mosante, merci nkolo pona maloba. Tata molio mosante apesi biso chapitre oyo totanga. Exode chapitre 31 verset 1 à 6. APCP Matthieu chapitre 6 verset 33 à 34. Tobadi kotanga nakobima to Exode Moïse ya bibale mokapo toko misato na moko bolongo moke ya yambo kino oyo ya botoba suka. Tobadi kotanga na nkombo na tata mwana tata molio mosante. Bato oyo bakotonga ndako na bosante. Titre. Yahweh alobi lisusu na Mose. Yoka. Napode Basalel mwana na Uri mpe koko na Ur. Moto na libota na Yuda. Natondisi ye na molimo na ngai mpo azala na mayele mingi penza mpe ayeba misala nyonso. Ayebi kokanisa ndenge ya kosala biloko ya kitoko ezala mpe na or, na argent, to na bronze. Ayebi kokata mabanga ya talo mpe kosala bilili na banzete ya solo. Ayebi misala nyonso. Naponi ye Oholiab mwana na Ahisamak moto na libota na Dan mpo asalela ye, asalisa ye. Mpe napesi lisusu mayele na bato ebele oyo bayebi misala ya ndenge na ndenge mpo basala makambo nyonso oyo nayebisaki yo. Na mokana na Matthieu chapitre ya botoba nzela moke ya 33-34 kuna nde likambo nkolo Yesu alobaki luka liboso bokonzi na likolo manso ekopesa bela yo na nsima. Luka liboso bokonzi na likolo manso ekopesa bela yo na nsima. Kolo na kombo na tata mwana tata molio mosante. Likambo oyo ezali likambo ya molimo Nzambe tata molio mosante yende moto akopesaka yango. Nzambe yende apesaka yango. Kopesa mayele, kopesa bososoli, kopesa nguya, boyebi nyonso to mpona kosala bosala oyo ekopesa lokumu eutaka na Nzambe. Ndenge nkolo yo lobi ya solo tozi bosomi me likambo oyo ya molimo mama ya likambo bana na Israel ntango bango babimi na Egypte esika bango bazalaki na bombo. Ntango bango bazokokenda na kati na mokili elaka Nzambe apesaki bango esprit d'invention. Ezali na ba oyo Nzambe apona alatisi bango molimo na boyebi mpo ete basala misala oyo Nzambe alakisaki na Moïse.
me yango wana tata atuni biso mpo ete biso tokóma na esika wana motuna ya depuis papa diangena mpo biso tokóma na esika wana tozala kaka basimple réparateur te biso toinvente biso mpe todéveloppe mboka na biso lokola midele koleka bango bazwaki un quart biso ifo tozwa 3 quarts oyo nzambe basila kobongisela biso yango wana nkolo ayebisi biso na mokolo mwa lelo sujet moko ya makasi nkolo sapesi biso mayele luka liboso bokonzi na likolo. C'est quoi koluka bokonzi na likolo? Koluka bokonzi na likolo ezali ko se mettre à la disposition à tata nzambe. C'est-à-dire makambo na yo nyonso to nzambe azala priorité numéro 1 nzambe. Na makambo na yo nyonso posa ya nzambe efo ezala ka priorité na yo bokonzi na likolo balukaka yango lolenge wana. Fo nzambe azala priorité absolue na yo. Deuxièmement, ndenge eloba miete likamo na nzambe nzambe azala priorité, mais priorité yango lolenge kani ndenge kola lobi moto oyo atiaka nzambe liboso na makambo nyonso azalaka liboso moto na mabondeli. Priez sans cesse comme Kolo salobaki. Parce que na nzela na mabondeli ozali kozala en relation permanente na tata nzambe pene na ye. Et mabondeli na yo mpo ete ezala efficace, il faut zala moto ya bolingo bebeko mpe misala. Nzambe akosepelaka na mabondeli na kosumuki te. Ezalaka makelele pamba. Soki yo ozali na kati na bolingo penza, na kati na mibeko, ozali na kati na misala ya tata nzambe, wana ozali ko développer relation directe personnelle intime na tata nzambe. Ozali ko vivre en présence ya ye tata nzambe. Ozali irréprochable ndenge ya lobaki na Abraham. Vis en ma présence et sois irréprochable. Et puis de deux, il faut zalaka moto yo ayoka kaliloba na nzambe à tout moment pe a méditaka yango tout le temps. Yango no yoki moto azali mondimi azalaka toujours na koyema nzembo, azalaka toujours na koyoka liloba na nzambe kotanga yango, kososola yango, a méditaka yango à tout moment ndenge nzambe alobaki na Josué. Mokana oyo ya mibeko Moïse atikelaki yo banzaka yango tango nyonso tangaka yango tango nyonso tu elongwa na bibebo na yo te otangaka yango ososolaka yango okanisaka yango tango nyonso tu bakoutume tradition nyonso wana ezalaka pembeni na yo. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il faut ozalaka moto oyo liloba na nzambe ezala musika okota na ba réseaux sociaux te na ba distraction ya pamba te na maloba majanga ntina na ba montage na makambo majanga ntina ndenge nkolo alobi na biso moto na botioli te. Vous devez être tout le temps en prière, prier sans cesse, et vous devez toujours écouter la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu tout le temps. C'est alors qu'on se l'appelle na tata nzambe. C'est cela chercher le royaume de Dieu. Ce que vous allez vivre ndenge wana, vous allez en relation et en connexion permanente na tata nzambe. Na kati na ba priorité na yo, na kati na ba choix na yo nzambe numéro 1. Et puis, il faut vivre selon ma valeur ya tata nzambe. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. Pour vivre selon ma valeur ya tata nzambe. Ça dit bolingo. Et puis, solo. Valeur ya tata nzambe, makasi pe solo. Na makambo na yo nyonso tu loba solo. Et tombola kamutu. Et comme ça kamutu lokumbu. Il faut zala. Et encore le saloba que je suis la vérité, la vie. La vérité na solo nyonso tout. Il faut, c'est ça valeur ya tata nzambe, la vérité solo.
la justice et l'amour. C'est-à-dire pasi ya moninga na yo lata yango ezala pasi na yo oyebi koyamba oyebi koleisa oyebi kopesa moninga na yo olatisa ye azala molungu te oyebi koyoka pasi ya moninga yo olati yango oyo ya moninga ezali ya yo oyo ya yo ezali ya ye yango na tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mibeko ekoki kozala no likambo ya kocontourne yango te non tu respectes mibeko nzambe alingaka et puis mosala ya nzambe fo ezala priorité epai na yo na misala na yo nyonso mosala ya tata nzambe tolobaka te ndenge nkolo awuti koloba awa na boyokani na bango na tata molio mosantu tolobaka te misala ya nzambe ezala kaka bongo bango babandaki biso tozali ekotikala ezali preste te non. Le royaume de Dieu nkolo yesu a précisé yango na Matthieu chapitre 8 verset 22 ou Luc chapitre 9 verset 60 nkolo yesu moko azo précisé yango alobi le royaume de Dieu est une question d'urgence ezali koto plus qu'une priorité absolue urgence moto aye koloba ne alobi nkolo nalingi nalanda yo me permettre ngai nakenda nanu kokunda tata na ngai alobi laisse les morts enterrer les morts mais toi suis-moi. Donc ezalaka likambo ya tata nzambe ezalaka likambo ya urgence epai na tata nzambe likambo na ye misala na ye ezalaka urgence plus qu'une priorité urgence soki abengi yo tu te rends disponible tout de suite. Matthieu landa ngai il laisse makambo bempo makambo nyonso il suit. Pierre landa ngai atiki bafile biloko nyonso na boîte il suit. C'est urgent. Baye koyebisa papa kulutu bato papa kulutu aza koloba na epa ya papa bantala kuna na matadi papa kulutu aza koloba makelele kote nini boye ote moto akufi bamemi sango aliwabi te bongo te silisa nano programme osilisa nano programme oyo ya tata nzambe soko bosilisi yango après boye kokipe makambo ya matanga bokoki kodéranger programme ya nzambe te mpo na matanga priorité na makambo ya tata nzambe. Donc cherchez d'abord le royaume de Dieu, ce n'est pas qu'il néglige matanga mais bosilisa nano programme ya tata nzambe. Lelo ezali date dans le 17 mars alors naboko na okufa biso nyonso to tokokufa. À cette date, le 17 mars, ça c'était en 1958, je mourrai moi aussi. Tout ce qui est dans Tata Nzambe. C'est ce programme, nous surtout à Tata Nzambe. Après, à Fongoli Sakoche Naye, à passer cotisation na Ngaya Goyo. Maintenant, vous pouvez vous occuper, Makama Matanga. Yemoko Papa Kulot, Tango, à Kaboli Nzotuna Molimo, je crois que c'était le 19 mars, Tango Nzotuna Salaki na centre. Nzoto na papa koloto yebiso nyonso tout ok na centre papa lobi moke na nano na soirée après soirée boko ekozonga bato biso nyonso toke soirée mais papa o nzambe na biso ndenge nini nzoto na ezali moke na soirée après soirée bato baye kozonga. Il y a aussi question de la mort spirituelle. Bato balingaka bonzoto makama bonzoto tout ça. Wana ezali ya makamo na balingaka bonzoto. Mais likamo tozali na yango priorité na likamo tata nzambe. Ya wana toyoki papa de la ville auto ko pesa communiquer on likebis. Makamo esala makakuna na ba ville ba bisika mosusu na bamboka non pas ici en Kamba. Que botu mobi matolali matanga etc. non. Et ça la makana Kinshasa ça la ailleurs mais pas ici en Kamba. Nkamba zali na ba tradition za na ba norme na ye ezali te que tolali matanga botu mobimba to beti ba moda to sali ba makamu oya kili non ici c'est une ville sainte ici c'est une ville sainte etambolaka na mibeko ndenge nkolo yesu ye moko nazo pesa bino ndenge ba chapitre baza ko pesa ngai pona tanga ya mwana naza ko tanga de la ville a raison.
Ya mwana batata ba mama likambo na Nzambe ezali plus que une priorité. Soki tata molio mon centre à lobby. Allez, le 22 mars, vous pouvez savoir que vous avez un peu surtout à longue. Il ne faut pas que l'on ait un peu de non. À lobby, tout ça. Maintenant, tout cité à l'émission fait grâce. Le 12 octobre, vous pouvez savoir que vous avez surtout à surtout considérez ça comme une priorité. Même pas une priorité, mais une urgence. Soko boni pasteur Nabino, azali koloba atuzali na pasi, etc. Tout ça. Makamo ya misala o ya botongi nkama Yerusalem, surtout na longa. Et puis na mpioka. Tango to bandika kambula oyo papa alobi toke ko sala makamo ya mpioka. To sali makamo ya mpioka ba pesi coup d'envoi pona makamo ya mpioka, batili banga tili banga. Tu es bakité? Pas plus tard qu'avant-hier ici, bato Ashnel baye. Tous allez que ça le recensement il y a batonyo surtout va utiliser un courant à Nankama Yerusalem. Tu vois. Et après, tant qu'on va ça le recensement et après, je ne suis pas là. Ce qu'on jamais à l'objet n'a pas ça la bouille. C'est urgent, urgent. Il y a l'objet qui avant le 15 juin, batonyo surtout va payer $5 na baronne surtout pour qu'on commence. Et puis, le 15 juin, et coquet, paf, après, bon, bateau Chanel, baye, et on va naka, bon, ça la recensement, et après, ça me parle, oui, bon, ça la naba, bon, ça la recensement, et après. Batata ba maman, pour nous aussi le chapitre 1, ndenge nzembo, toyoki awa, na baninga na biswa dirigeant. Omoni makamo tuzali nango Bible ezali kopesaka makamo magistère nkolo azali kopesa makamo na ye banzembo nyonso wana yango nde ezali kopesaka mayele tolani nzembo oyo azali kovweza oyo azali kotuka oyo azali kotiola nkolo a répété yango 3-4 fois. J'ai suivi ça, j'ai compté. J'ai compté 4 fois. Je compte. C'est-à-dire que les sécurité. Quand une chose on vous répète plus d'une fois, prenez ça au sérieux. Qu'il y a une décision qui est prise. Quand c'est plus d'une fois, une décision qui est prise. Au moment Nzambe alobi na Esaïe. Alobi Esaïe, pour ça na ngai ezali nini? Bato bayeba ngai, bato basosola ngai, bayeba ngai, basosola ngai, bayeba ke ngai nazali Nzambe. Mosusu azali te, ngai nde mobikisi, mosusu azali te. Esaïe chapitre 43 verset 1 et verset 10 à 11. Buya Nzambe, makamo ya kala ndenge na kuna na Nzambe azali ko répéter makamo ezalaka na tango na Noé, ezalaki na tango na Sodome comment et na Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Makamo kaka oyo ya kala Nzambe azongisaka yango makamo ya sika pona nini bu Nzambe boyeba bososola monene na ye ke ye nde Nzambe mosusu azali te koyeba Nzambe ezali nkemo na moto. Jérémie avait dit ça. Enkolo Yesu pe aye atoni bato bazali koloba nga nazali boye nga nazali nini mpo na bino. Pierre donne la bonne réponse. Yo zali Messie à mwana na Nzambe alobi Père Pierre. Yo zalaki Simona. Yo ne Pierre. Libanga na kotonga libanga likolo na yo. Ozali moto na esengo ba mama batata. Koyeba Nzambe ezali nkembo na moto. Ezali nde esengo na moto. Kososola, koyeba, kotinda maipai na kotosa ye. Yango na nkembo na moto. C'est ça chercher le royaume de Dieu. Okodwa mayele, okotonga mokili masiko kokota ya. Sinon te ndenge nkola lobi 4 fois aujourd'hui, les frères les akodela yo. Tolaka. Maintenant tokomi na tamo molimo mo centre. 5e génération ezalité. Ou bien qu'on soit Milan et Essen. Ou bien qu'on soit passe. Batata ma maman. Yo moko pona kasi.
Omoni, suite logique, papa, tous les mardis, chapitre, suite logique, comme une véritable thèse. Logique. Et nous nous approchons de quelque chose. Chola na yo, les frères, les amis, 4 fois aujourd'hui répété. Maintenant, il comme une attente où il y a tata molimo mon centre. Si manaye mosusu azalite, bolimi si lisusu ekozalate, 5e génération ekozalate. Et makambo ya pesi biso, considérons ça comme étant d'une extrême urgence. Tosilisa yango batata ba mama. Soki to bani koloba ka ezala kaka boy, ezala kaka boy. Boyebi Kamatali Joseph azwaka bokonzi pona nini. Tata molio mon centre, yene mutapesaka ye mayele. Alimoli ndoto akoy mokonzi. Daniel akomani bokonzi pona nini. Tata molio mon centre ayebisaki ba secret. Alimoli yango akoy mokonzi. Ata batiaki na libulu nkos mais salaki rien. Alongwaki na libulu bankos. Pona nini nzoto na ekomaki temple ya tata molio mon centre bakoka ko sakana na yango te. Bankos ba respecter nzoto ya Daniel. Et c'est ainsi que Bishopé tozali komona likamo yango. Kimbangu mokundoli na makambo oyo mabomba na kati na molili et puis ayebisaka ba sekele oyo mabomba et puis oyo asalaka makambo nyonso surtout avec précision. Mopesi mayele, mopesi nguya, mopesi bososoli. Mosungi na solo. Ye tata molio mosando. Amemeli biso 3 quarts, amemeli biso ma. Maintenant eloko ezali na biso connexion na ye, koyeba ye, kososola ye, komemia ye, kotinda mana pe kotosa ye. Asali ndenge apesaki na Besalel, apesi yo mayele. Nzambe apesi biso ba apesi biso biloko nyonso etone ba or ba diamant ba nani ndenge ba lobi en Besalel akosala misala wana nyonso Nzambe atapesi. Mais elikeseni nani ndenge mkolo alobi likeseni nini entre mundele na biso biloko nyonso tozali na yango likeseni na biso na mundele tozali bato bikela Nzambe asali likeseni asali nini mayele tozali mayele eloko wana nana kopesa ye yango na yebisi amoni tozososola te apesi yango na banjelo boyemela bango bayoka. Faites-moi confiance, je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines et le monde saura de quoi je suis capable. Voyez, Papa Simon Kimbangu Kiangari tata moyo mon centre, le monde saura de quoi je suis capable. Faites-moi confiance, je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines. À ajouter, c'est cela. Et c'est comme ça qu'il y a une indépendance spirituelle. Il faut préparer pour tous jouer les Camerounais. Connexion et le sinon, nous serons que des simples réparateurs. Bah toi, quoi d'eau? Quoi d'eau? Bah oui, bah koto, ça va kolonga, bah kosepela. Bah tata, bah maman, kolela oui, ezali koyana, bah to, bah ezali koto, sa papa Simon Kimbangu, qui a gagné. Tata molio mon centre. Ezali kolela ya simple te. Tant mosusu boyebite na Kikongo j'ai demandé babengango bokela. Kubokela na Kikongo. Ezali oya ya solo solo. Ezali kolela oyo ordinaire te. Ezali kolela oyo motu. Omoni tata ati maboko na motu angunza mito na loketo on dirait moi ça linga bota. Trop tard. Ozakeli lifelo. Ndenge nkolo alobi ekozela yo po mosusu esika mosusu yo kokendela ezali te ndenge pour la première fois nani ezawa lelaki ata ya lelaki lipango ezali lisusu te ata ya lelaki ata ya gandaki ata ya kamataki likwangola mbeli mpo ete akata motu ya Jacob. Trop tard, tu as tout perdu. Jérusalem, oyo batata ba maman, vous lisez ça dans la Bible, c'est Apocalypse chapitre 21, verset 15 à 17. Superficie spirituelle, c'est 2200 km. Il y a longueur, il y a largeur, ça fait au moins une superficie spirituelle, j'ai dit 4 millions
840 000 kilomètres carrés. Yango wana batata na biso bazali koloba Congo Brazza, Congo Angola et Congo Kinshasa ezali na programme ya Tata Nzambe. Ça couvre spirituellement superficie, il y a 3 Congo plus Gabon et un peu de Cameroun na banane. Superficie wana nyonso tout, c'est ça qui fait spirituellement, j'ai dit Jérusalem ya sika. Et sika ba savant ba kobima, et sika 3 carrés kobima ya mwana lobi biso nde na kimia na mapamoli tokotamolisa Afrika kotamolisa mokili mobimba. Tala nkemo, tala esengo oyo wana pona ko mesurer kaka esengo esali koya mokolo moko Papa Lumba, un ami kimbangiste Papa Lumba akei epai na Papa Diangenda amemi voiture Mercedes, tenez-vous bien, Mercedes Benz et bibi na Stuttgart na usine ya sika. Tango akei na moi papa pambola voiture oyo. Diplomate, hein, ils avaient beaucoup d'argent. Papa Diangenda tali voiture Mercedes Benz sortie de Stuttgart d'Allemagne. Atali était avec mon fils. Comme ça, la lolène n'était pas dans la voiture aux accommodements. Na catalogue ya oyo biso bakimbangiste toko sala eloko ezalité oyo ezala kwa brouette pour biso toko sali. Donc Nzambe akosepelisa akosalela biso makambo kutu na mokili. Vous ne pouvez pas vous imaginer, même pas. Abi ça c'est une brouette. Tango Papa Diangenda akei na Paris. Memi ata la Champs-Élysées, papa, c'est la plus belle avenue du monde où il y a Champs-Élysées. Ah, papa tali angote avec pour ça dans son passage il m'a belé. Mais papa pour nani. Alobi oh ils allaient ba kasangulu. Ils allaient ba kasangulu. Oh biso toko sala. Oh ils allaient ba kasangulu. Bala kasangulu yo. Mais papa toko sala dit tokozala batu batata bamama baoyo bakusepela bakomona nkemo bakomona bisengo bakoumela bakusepela me baoyo bakochola tata molio mosantu nkolo nazonisika na liloba na yo lifele kozela bango na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci papa pasteur kozonga na yo tokokontinue na biso. Asi tukusenga na jiteki banzembo nyonso mibale oyo tosenga kibino pe suka jejeki usilisa na nzembo oyo topesaki bino oyo bino boyembaki koloba ete manso ezali na maboko na biso to na yo na ngai. Kasi likambo moko kino lelo yo toza na kati na lingomba tenge bango moko balobelaki yango bambwala misato papa Kisolokele, papa de Alungana, papa de Ngenda Kuntima, tenge nzembo korekia koyembaka tofandi na bango bungu misato kasi tozali kolia kombela na bango esika moko kasi tozali kososola biso te bango bazali banani balingi nini wana biso. Jeteki matso makanga mina tata Simo Kimbangu lelo yo na papa Simo Kimbangu Kiangani toki chapitre batangi biso na Exode oyo si chapitre na pesi biso na papa Elebe.
sukisa nzembo ya suka. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine.
Merci, je te dis beaucoup kofanda na bino. GG qui. Kizolele kwa niko fwilu ya bankwa masumwe.
matombe. Luviluka, bana luviluka, lusisa mavangu matombe. Merci Jeteki, merci Jejeki. Tokanisa biso nyonso likambo oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani tata Molimo Santo apesi biso na mokolo na lelo na date ya le 28 juin oyo tozali kozela na milulu ya mboka le 30 juin ete likambo nini oyo ekangi biso nzela maso toza na yango ndenge batangeli biso na chapitre ya Exode chapitre 31 verset 1 ti okiti na se Nzambe atindaki Moïse asala boye na boye yango koloba ete biloko nyonso ya ntalo bazalaki na yango babanda kotransforme yango bango moko babanda kosala lelo oyo na makambo nyonso batata bapesaki biso promesse bokosala boye bokosalela boye bango balobi ete biso toke kobombama soki boyoki ke moko na biso akufi toke kobunda etumba wana po ete tokota na deuxième colonisation te eke basalelaka biso kaka bongo bosi tobanda korepare biso moko tobanda kosala ya biso moko yango Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi na nzembo je ferai vous ceci de cela. Papa Mfuma Longo papa dengene mutima banda koloba ete wete tokoma na esika wana biso moko tobanda kosala balongola biso kitende ya mwindu
oyo ya kindoki oyo koko Adam azwaka na nyoka. Lucifer aye kokota na nyoka akoti na mama Eve aye kokosa ye. Lucifer akoti na nyoka, nyoka aye kokosa mama Eve. Mama Eve aye kobondela koko Adam. Biso nyonso toyebi yango malamu oyo mwana tata simoki mbangu na mokili mobimba. Toyebi yango malamu ki papa diangenda alobaka ete bapesaka koko Eve na Adam kindoki. Yango juge ki aye kosukisa ete po etokoma na esika wana invention tolongola makambo na biso nyonso ya molili, mayele o ya molili tolongola yango. Yango papa simoki mbangu kiangani asali kote ya biso ke bana bolongola makambo na biso nyonso ya molili. Makambo ya molili eza kaka kindoki te oyo tozali kotia trouble na kati na lingomba. Toza kobebisa ba programme ya papa simoki mbangu kiangani biso nyonso tokoti na kati na molili wana. Papa akotinda boye biso tobike boye te. Makambo yango ebanda kala. Kasi sikoyo nde suka baza kosukisa biso tenge juteki akoyemba ke tata alobi soto sala biso tobongisi na kati na lingomba. Yango makambo yango eyesusu makasi na kati na lingomba. Kasi papa simoki mbangu kiangani ya kosonga susima te. Tolongola na biso kaka makambo na biso ya molili oyo tokotisi na kati na lingomba. Eyesi azwi ndingisa na batata na chapitre oyo batangeli biso oyo ya Exode chapitre 31 tanga mbala libosti kita na se soki olingi kokota na mulongo wana tika makambo nyonso ya molili oyo toza kosala na kati na lingomba, makanisi ya mabe oyo toza kokotisa na kati na lingomba, totika manso wana. Ye azali pre ya kosepelisa oyo bana ya botosi oyo bakotosa na bango, bango nde bakosepela bakokoma na esika wana. Taka na likambo oyo ngai moko papa Mbenza nazalaka témoin na likambo moko oyo papa Mfumalongo papa dangenda kontima tindaka ngai. Soki na bosani te na 1978 bakonzi ya bangomba ya mokili mobimba bayaki komona likambo eke mokili mobimba ebebi mpona nini bango bakonzi ya bangomba bazali kosalela lisusu na solo te. Koloba ete nganga nzambe akoteyaka mutu mopakano po ete atika mabe akoma mondimi. Kasi na likambo wana bakotisi makambo ebele koyokisa bato pasi kosala bamontage na bato. Nzambe ayaki kosilika na ntango wana pasi eyaki na mokili esoki na bosani te. Na ntango wana mpe biso awa na RDC pasi ekotaka kuna na est oyo babengaka guerre ya 80 jours kuna na Katanga. Bakonzi ya bangomba bafandaka kuna na États-Unis balobi eke mokili Nzambe atomboki pamba te, tokotisi makambo mabe na kati na mangomba biso batambulisi na mangomba. Kasi eyaki komona ete lingomba moko kaka bandeki kotambola na solo kaka nde lingomba tata Simoki Mbangu. Bamonaka ete tokosala ndenge nini esengeli kokoma esika mokonzi ya lingomba azali. Ntango wana papa Mfumalongo papa ndenge na kotima kuna na Kinshasa.
balukaka nzela bayaka na Kinshasa. Komi na Kinshasa, papa Mfumalongo, papa dangenda kuntima yambi bango. Balobi ya solo eza ndengo wana kasi makambo nyonso na nkamba. Papa di alunga na azali kuna ye mutasilisaka makambo nyonso. Bango balobike c'est vous le chef spirituel. Spiritualité nyonso eza pai na yo. Likambo nini bango basengaki ete bobangi ya Nzambe na mangomba etikali lisusu te. Lokola bobangi tata Nzambe eza susu te na kati na mangomba, koloba ete pouvoir spirituel oyo Nzambe apesa biso eza lisusu te. Pona nini tokotisi makambo mabe na mangomba. Yango likambo tokosenga na papa diangenda. C'est vous les chefs spirituels. Pesa biso kwa ndambo ya spiritualité. Pesa biso ndambo ya molimo o ya solo ya tata Nzambe. Pwe biso to pesa yo oye biloko nyonso ezali ya mokili. Ba tracteur, ba camion, ba nyonso wana. Papa dangenda likambo wana na ngai te. Bokende na nkamba na papa Mfumambanza, papa dialunga na kiangani ya sakuna. Parce que la spiritualité c'est un nkamba. Ya solo. Tango wana bafoni ezalaki te. Le message à partir en Mbanza Ngungu, nga nazalaka na Mbanza Ngungu. Na yamba bango na kotisa bango na nkamba. Bazalaka accompagné na papa Bobe na Faki Kinshasa. Tokotaka na nkamba. Chef à délégation baponaka secrétaire général ya église moko wana benga église ya unification monsieur Blanchard. Donc nazalaka témoin na kanga kombo na ye makambo nyonso ya kanga yango. Na Mbanza Ngungu bazwinga yi titre kokota na nkamba. Kokota na nkamba bayibisi papa Mfumambanza. Papa Mfumambanza lobi la spiritualité bakopesa kango ndengwa na te. Bino bozana mbongo na bino. Biloko nyonso bozana yango kasi la spiritualité bapesa kango ndengwa na te. Bokende kuna epai tata azali ye moko akopesa bino. Tango wana ye moko papa Mfumambanza bakoti na mozole. Tango bakoti na mozole kobima monsieur Blanchard alobi ete la spiritualité ekopesa makate na ndenge biso bato mokili tokanisilaka yango ete opesi mbongo to opesi matériel boye po ete Nzambe apesa yo oye koki oyo bozana yango awa topesi bino kaka conseil ko bobatela yango malamu biso nyonso toya ko se retrouver awa na ye komona bato nyonso basali na Nzambe o basali la tata Nzambe kala ba Moïse ba Abraham bango nyonso ba Aaron ngai nanu na mona bango na bilongi te kasi na ye komona bango awa na yo kaka bango kana mukanda tata Nzambe be na ye komona bango awa yango bino bato na bofandi na mboka oyo bino batambolisi ya lingomba oyo tata Simon Kimbangu malamu bosimba likambo yango malamu parce que soki kaka na bunzoto nde esito boto libino likambo oyo kasi ezali ya mulimo mweto boto la bino yango ezali te. Monsieur Blanchard azalaki originaire de Belgique mais de nationalité eko changer akomaka nde américain. On a kati na Yerusalem soki na bosani te en 1978. Ezalaki pe période oyo
ya elanga yango lelo yo papa Simon Kimbangu Kiangani asali biso rappel eke tozali kolanda nzela tata Simon Kimbangu ya solo awa na nkamba na mokili mobimba tososola ete likambo ezali awa na Yelusalemi pe tozala bana botosi soki totosi manso oyo toza nango mposa ngonga ya ngoyo fo tozwa yango tala bashapitre oyo bazali kopesa biso toye kobakisa lisusu likambo papa Mfumu Alongo papa Jangi Ndakutima alobaki na bana misato Manyanga Lukaya pe Grand Kasai ete likambo oyo tozali koluka ya invention ekobandela na bana misato wana kasi likambo eza kokanga biso nzela bakimbangu bakomi mingi kolakisa ete Kimbangu aza kaka moko koloba ete Yelusalemi kasi awa totie mpe bimbangu ebele yango tozali kolekisa ntango kasi ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani alobi sikoyo akotala lisusu te bimbangu ebele wana sikoyo ntango na ye yango oyo ekoki tobala bana botosi tozala bana mayele na kati na bolingo mibeko mpe misala nkombo tata mwa tata Molimo sana amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedye to wanzambye to muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela Bote batata pe ba maman bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangiste utombo kankamba Yelusalemi ya sika solo tozene sengo ya koyeba bongo na kozana bino elongo lelo ezai bongo mokolo malomingo omea tuku mibale na mombe sanza motoba mobu mwankoto mibale tuku mibale na motoba na mboka nkamba Yelusalemi bandimi bauti bipai na bipai na molongo mobimba baye ibongo kokuta na ogangala isantu mboka ya bule mboka ya tata Nzambe nkolo esupe tata Molimo mosantu solo bansoto ye bongo kokuta na esika eye po ya koyeba bongo na kosanjola Nzambe koyeba pe bongo na kobonzela ye bongo mabonza lelo lomingo solo to wuti bongo bipai na bipai
bandimi bauti bongo bipai na bipai bayei po ya koyeba bongo na kosepelisa nkolo nzambe tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani nde toyebe te ndako ya nzambe ya biso maloba ya tata mopesi malako moyangeli ya molulu mwa lelo ezalaki bongo ye ayebaki bongo na kotindama epai ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani po ete aya bongo kolendisa bandimi baye lokola bomo mesano toyebe te ndako ya nzambe nyonso tokokotoko tokolandaka bongo mateya lokola lelo solo tolandaki mateya mabiso epai ya mama ateyaki biso ya ateyaki biso atangelaki biso mikanda miye mokanda mwa yambo ye ayebaki bongo na kotangela biso ezali bongo mokanda ya loyembo ya kama toko minei na sambo nzela ya yambo kino mibale nzokande psaume chapitre 47 du premier au deuxième verset nzokande asukaki wada te akobaki bongo botangi ya mokanda mwa nzambe nde akendeki bongo na mokanda mwa ye mwa babale ezali bongo mokanda mwa bobimi to mpe mibeko zomi ya mose oyo tolobi ete exode mokapo ya tuku ibale nzela ya yambo kino zomi na sambo nzokande ayebaki mpe kotondola bongo mibeko zomi na mibale yamba ya biso asukaki wana te mama motei mwa mokolo molelo akendeki mpe bongo na mokanda ya malako mokapo ya zomi na moko nzela ya zomi na mibale kino zomi na minei apimbwi akei bongo na nzela ya tuku mibale kino tuku mibale na moko nzokande akendeki mpe bongo na mokanda mwa malaki mokapo mwa misato nzela ya mwambe kino zomi na moko batata mpe bamama tala mayo toyoki lokola